Mesdames, messieurs, ndenge tolobaki na bino ke tozali kosala musala na biso, toluki cadre moko pe ya kopesa bae bazali ba congolais, mais bazo vivre libanda mboka bango pe balobela Congo, parce que likambo ya Congo etali mutu moko te. Congo ezali ya biso nyonso, mutu nyonso epa yazali akoki pe koloba pona Congo na lolenge ya moneli. Voilà pourquoi lelo toluki libino l'une des combattantes Oazali militante ya parti politique SID dirigé pe Salemi na mwana mboka Martin Fayulu Mafa yepe azali na biso awa. Allo Dieta Kabuya, bonjour. Bonjour les journalistes meilleurs au Congo, bonjour à vous. Merci beaucoup de nous avoir honoré. Nengon dimi invitation na biso ozali na tranche na biso o tozali ko benga allo la diaspora. Allo la diaspora ezali tranche o tozo accordé maloba na ba congolais oyo ba zali ko vivre libanda ya mboka. Sango boni. Sango biso tozana biso bien kaka bino kuna pasi eleki mamakambo tozo yoka ezali ko toza vraiment reporter na mamakambo ezali koleka na mboka biso nde tokotuna bino si ça va. Parce que kuna hôpital mobulu mamakambo nyonso tu ya mabe awa to wana biso bien, messieurs les journalistes. Voilà, toyebi ke tokosola mwa makambo ebele actualité makambo ezolika na mboka pe tokozanga te kobeta peli solo ya parti politique na bino SID pe na asbel na bino AFEC oyo ezali ya ba mama pe na kati ya SID pour ko soutenir l'action ya parti politique na bino. Alors Dieta Kabuya, lelo na Congo na lolengo zo monela makambo ezo salema, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Non, mais dans Congo il n'y a rien, ça va, ils a vraiment plaît si ça va pas par rapport à pays d'Afrique nyonso. Dans le pays nyonso Afrique au monde à Congo, il y a le Congo, c'est le seul Congo oyo ezali ça va, donc ça ne va pas se dire et quand des gens na kati Félix a côté ça on a kati cimetière. Il faut ma foi pour à ressusciter Congo, à Congo un jour yaya. Wana ozo évoqué déjà l'ikambo élection parce que nous sommes dans un pays démocratique. Je te rappelle, on accède au pouvoir qu'aux élections, c'est-à-dire pour Nabino, vous a déjà déterminé puis vous allez sûr que en 2023 Mafa nde mutakoleka. Cette fois-ci, il est mutako diriger Congo. Mais bien sûr, Yaya, avec plaisir, parce que ce qui est là, Mafa, a dirigé le pays, on a été Bisangaï, président, où il y a la crédibilité, président, où il y a la vision, président, Oyo, Azana, Oyo, Tobengaka, Otokokolo Bake, Azana, programme, il y a société, il y a pour la Mboka, président Nini. Oyo aza pour na changement ya lobby président nini oyo atanga classe mulai lokola ye président nini oyo a dirija président nini oui. N'oubliez pas qu'il y a un programme, il y a programme à société, il y a un candidat. Toyoka et Béli, Toyoka ba discours à malamu, ba français à malamu, ba article à kitoko. Mais à la fin des comptes, on s'est rendu compte que Zaki Nangoka Makomi n'a papier, mais en réalité, Ezali Angote. Maintenant, qu'est-ce qui vous rassure que na programme et la société à Martin Fayulu, il y a un monde au Bongisa Congo? Mais moi, je voulais dire ceci. Programme Yamutonini Oyo, Ezana Mia, Miel, le Fayulu, na Congo. Ba programme ya nani oyo yoka ya bien ya changement à partir depuis Mobutu akenda depuis Kasavubu akenda depuis Lumumba akenda bango nyonso tu wana babanda o ba diriger mutu ni naza na société ya miel pour la pays bazate Batu nyonso à l'époque pe ya papa Etienne Tshisekedi tobanda omona na mwana mboka Martin Fayulu qui pour lui ezaki toujours programme ya papa Tshisekedi yangonde ezalaki au top bangonde mutu na idée ya papa Tshisekedi ezaki na ngobongo mais or papa Tshisekedi pe azwa pouvoir te c'était Joseph Kabila qui était revenu pour la deuxième fois na pouvoir. Non, il faut que papa Tshisekedi yazalaki na programme ne selo IDPS. Il y a un programme, il y a
UDPS. C'était pas le même programme avec le président et les choix du peuple. Oh, bazobenga ye mukulu abankulu na mboka na ngai. Et zali ndenge mokote. Yazalaki kandi, yazalaki neti yetango ba société wana ya programme ba société ya papa qui zaki ya ye. Ezaki ya malamu te, ezalaki médiocrité. Eskizenga na programme papa qui sekedi. Et ndenge mokote. Ya médiocrité au P Martin Fayulu a soutenaka. Le président il est abandonné pour soutenir na idéologie abandonné comment on a la crédibilité de la société au moni dès balobaka ke programme ya ba parti et mutra zakana ya ye ozomona parce que la kandenge mokote ezalaka différent ba couleur chiko oya bango kasi yango tozomona yango na mutezo mema biso 37 ans na pouvoir yango mutezo mema biso Félix azaki na programme te poza na parti ta Félix azana parti ta Félix ayebi kombo parti te ayebi yango te ayebi kosala parti te ayebi programme ya société te ayebi idéologie te ayebi vision te azana yango te po azana parti te nini 37 bazolo beza 37 ya papa na ye eza ya Félix te Félix a l'expérience ya makambo politique te aza compétent nango te parce que ya yene kaka koya bazuye kaka bapesi ye pouvoir na plateau ya yibi pouvoir ya mutu batie na plateau na Kabila. Non, Dieta Kabouya, ça c'est du passé. Nous parlons du présent. Okay. C'est-à-dire Lelo ndenge tozota la makambo ezo kende. Si on veut encore revenir na makambo ya 2018, c'est le passé et au même abisso nulle part. Lelo Félix Tshisekedi, c'est lui, notre président, votre président également. Yamboga, non s'il vous plaît, on arrive, je sais où je vous amène. Parce que tout le monde a respecté Mibeko Nabiso Mboka. C'est vrai que pas si les aliments na Congo, bato ebele pe bazo salango, mais ce qui totali lelo na fonctionnement ya makambo ndenge salemaka na ndenge constitution na biso epesa mutu na mutu ndingisa. Ce n'est pas seul le président de la République qui va changer le pays. Aujourd'hui, nous avons mandaté bato oyo bakenda pona ko représenter ngana yo na palais du peuple. Ce sont eux qui peuvent voter de loi oyo et ko kamba mboka na biso. Musala bango bakendela yangwana. S'il faut rendre compte na bato, ce sont nos députés. Parce que le président Tshisekedi on a la constitution à biso et paye ça autorisation mon côté que alobake oh yo député oh yo sala bolongwa bokende bote. Mais ce sont des députés. Oh yo pe que ceux qui ba moyi makambo zo kende te ba koki komo au ministère boye faillite ezali tozo mona social malongate. Ba bengisi ministre wana. Pourquoi ozo travailler malamu te? Pourquoi eza bote? Ozo mona musala. Alors, ce travail-là, ce n'est pas aussi qu'à faute Félix Tshisekedi ne veut pas. Peut-être aussi il y a des Congolais qui sont là, qui ne veulent pas voir les choses changer. Mais ces journalistes, question est bien. Si on a président de la République va tomber la Gazela Mokona va député. Toza na vision ya Macron biso to voter qui est awa na France ba na biso no ba voter qui est par rapport à vision oyo azalaki na ngo pona école bana pona vie pona jeunesse ya bana. Président de la République atambola kanzela moko na nani na gouvernement na député. Ba député bakendaka na vision na idéologie ya président na bango. C'est ça. Tant président bango petit mibeko bango nde ba voter ko pasa mibeko na balabala. Mais na zobi sa yo ke Félix azaki na vision wana te. Félix azaki préparé te. Azaki préparé te pour comme président de la République. Azaki préparé te pourquoi parce qu'il y a une vision te, aki pena programme de société na été. Programme de société ko tasela ki yango caméra, ça ki on matenga mabe. Donc bango mi balé caméra yemoko talaka caméra. Ozomona, sikoyo tango babando ko tambola na bango moko ko tie caméra na Félix. Yaya, bonga na même contre le changement. Sikoyo tango vision na bango zaki vision ya koyiba. Caméra yiba, yepa yiba. C'est ça la vision. Oh ya bango, c'est ça société programme de société na bango. Et ça qui nde wana. Mais
mais oyebi na programme à 100 jours babiloko ebele esalemi na kina nayebi te soki ozali mpe informé esalemi na kina esalemi mpe na baprovince partout tomonaki même semaine passée Jean-Pierre Bemba abetaki tour na mbandaki epa na bango kuna babisika oyo mwinde ekota te ekoti lelo grâce ya programme wana ya 100 jours donc ebouge partout toke babisika oyo baprovince oyo banzela ezalaki te lelo bana banzela bien macadamisé donc nyonso wana quand même il faut kondima ngo. Ah bon, sikoyo ngepona yo siko naza siro omoni ndenge courant ezalaka na Congo te na mai ezalaka na Congo te yango na yo mwa yo mona bien eza te journaliste désolé ya pona komaki respecter ozomona te Bible lobby je sais que ça lobby je vous avais donné les yeux vous voyez pas et je vous avais donné les oreilles vous écoutez pas c'est dingue moko na peuple à Congo Félix na 100 jours wana basali rien ba échoué fois 100 fois 200 fois 300 biloko Félix azosala wana ezali ba neti ndako na basi babongisa ko kitoko sikoyo yo oye na yo kaka ota ba bricolage aozala ka ba bricolage okabila chikaka yaveza ka ba bricolage akosa peuple nani balabala yo kana kolia ya peuple ezali social na santé na économie ya mboka yaya et puis tokei lisusu la sécurité la justice à solo ce qui justice à solo eza na Congo efandisaka social efandisaka santé efandisaka budget ya mboka bazobenga budget ya mboka c'est-à-dire économie ya mboka tango économie ya mboka eza stable sécurité eza stable nani on a biso ngabi tout ça vient la justice le vrai justice yango ebotaka kimia na mboka ebotaka kolia ebotaka makambo nyonso eza lokola mama justice a sonné eza lokola mama ofayi nazaka nango on a vraie justice de takabuya ozaki informé te que toza même na ba proche ya président de la République oyo nano tomona te proche notamment Vital Kamerhe à outil prison oui bien très bien toi n'a Jean-Marc Kabound s'il vous plaît toi n'a Jean-Marc Kabound ou agent à prison nyonso wana c'est la justice tozana ba DG bela babando yiba mbongo buba ministre msusu pe bakota na prison oh makamto bando mona te mais justice yango wana de quelle justice ozolobela susu posa kosanza ndenge ozolobake ntango ozobenga Félix président na okaposa kosanza ezosalanga banose ntango ozoloba nani justice ya solo mpo Kamere bakangaki na oka banose Kamere bakangi ezaki lokuta Kamere bakangaki omoni Kamere la prison yo mona mpenza Kamere afandi na prison azwi pa plateau ake na promenade ndenge bayivu boya bazalaki non Kamere azofanda na oyo babengaka soki na place alalaka na ye bayaka kotikelaki makambo nyonso bandako bibape na ndako bango zozonga Kamere bakanga ete azongisi mbo azwaka 54 millions mutu pa kufa na kati azongisi mbo wana justice bokateli mutu soki 10 ans mais bobimisi mutu na 2 mois soki 3 mois soki 1 jour wana vraiment justice ya solo penza il a fait près de 2 ans près de 2 ans en prison mais bakatelaki combien bakatelaki 10 ans mpona mbongo ya yibi 54 millions asilisi kesa leta kutu kesa leta ekomaki na réserve alandeli yango wana justice ya solo wana justice ya Congo mais eza soni eza justice ya soni mais nani Jean-Marc Kabound aza na prison mpo kaka dénoncer mabe botie na prison justice ya lukuta justice il est vrai justice oyo ya vérité moto azoba la vérité mama Marie inosalité alobi na bino kaka afingi te alobi kaka koloba ya pamba bokangie boketu kolakise Bible kutu bino oyo kutu bino botangaka yango te kutu boyebi yango te Jimmy Chitenge un grand patriote, un grand combattant na terrain, je les salue à passant place à Zali, baye, enlèvement, bakena ye, tilelo, nana basambisi ye chazaka kuna na prison, wana justice, y a problème ni na sali, ceux qui montent à sali babe batindi la convocation, batindi la komona ake na commissariat, après batindi la convocation komona juge asambi, juge asambi, si tu as repensé mandat, apesi etan mususu pardon mandaté apesi etan a condamné etan mususu tamususu ko condamné mutu na bango bazo condamné mutu
mutu na iloko ezanga tina na vérité Félix alingi balo ba vérité te tango azolo bakena kosala baboloko na kosala nango na bato ya peuple congolais ta kosala boloko pona yende Félix biloko azosala eza pona ye na peuple na ye ofingi mutu batio na prison dictateur moko na tomona dictateur wana te ata Mobutu balo bakazaki dictateur non ya Félix eza plus mais azokende la 2023 vouloir ou pas Deta Kabuya soki ezalaki bino eside mutu bozwaki pouvoir nini oyo bino bozomona te oyo peut-être bino bokokai kosala koleka oyo eza lelo Non, je parle de gérer. En autre baki déjà ne bandeli 2018 c'est le passé lelo makambo eza nango toujours moi je crois au moni SID ezali parti déjà oyo eza na ba cadre belé oyo bazali ba universitaire makambo nyonso et si toyebaka ke non makambo wana eseleka nango lelo on parle na makambo eza lelo soki bino nde mutu bozaki ko diriger mboka nini oyo bino bokokaki kosala oyo peut-être ndeko Félix na gouvernement na ye bakoki kosala te. Merci beaucoup. Merci vraiment le meilleur journaliste pour la question. D'abord, SID, c'est un grand parti où ils le plus stable dans le Congo. Là, vraiment, je te dis, parce que mon yango zaka jaloux. Le bakaka ezana ngokaka afinga ngona soni mais ezali le grand parti où ezali respecté puis responsable et puis eza parti où ezali qui natangwa Mobutu ka bato mayele soko lingo luka bato mayele okomona bango kaka na nini na parti ya SID parce que président na biso yemo kaza likolo ya ba classe osomona yango na mona ka ba non intelligent les hommes respectés de bazana SID tu comme na zomi ça on a question poser nga biso tozaki et parti na biso koma ki déjà na pouvoir SID bota déjà pouvoir tozaki nango déjà pour ba yiba ki biso ko yiba yango ba balusi message en zambe ba pesi yango na ba retourner message en zambe yango moni passion les obota ye komi na Congo parce que bazaki préparer parce que zaki ya muyibi eloko muyibi zaka muyibi ya yoko bongisa ngote eloko ya yote zaka ya yote ya yoko tambula nango malamu te yango na passe ezokota po ezele kwa muyibi tuki yango conscience na ye azo diriger mboka zolo bano eloko na yiba kiko yiba akotelese pays malamu te ya opose ma question soki biso tozalaki biso soki tango biso pouvoir na biso so ba yiba ki biso te ndengana yo lelo tozo solo la te nangana mona yo tango mosusu na ba télévision ya Congo nangana mona kuto poser nga ba question boye te nangana mona yo kuto sala ba entreprise ya minene kuna na mboka wana pona makambo ya journaliste na yo engagé pe batu toko mona nde tozo mona na poto soki biso tozwaki soki ba yiba ki biso pouvoir to ngo mona sécurité o kaka justice o balo baka le véritable justice le kine Europe ngo mona ngona biso na SID parce que yemoko mukonzi afanda na baboka oyo afanda na États-Unis a dirigeant qui directeur ya émission mobile yaya aye aleka dirigeant mboka na lokola na ebité odobona bongo ki bozanga maite bongo ki bozanga kurate bongo ki boyoka babato wana oyo Félix abomi alingaka bongisa babato wana poko ekotaka na biloko ya kolia babalabala wana Félix azocha ya ndambu bongo komona ye alingasa na ba péage lokola awa bapenzi na bazofuta mbongo ezokota na leta alingaka bongisa sport pona batu baya po baneni ba joueur babetaka bafutu po batu baya kokotaka mbongo na Congo alingaka asala makambo minene na zobisa yo bopital wana uzomona bopital ingezala ndenge wana teki mutu akimia ekosalisa mwana na ye awa te mbongo alingaka suka na Congo po alingaka sala ba école ba infirmière ba médecin capable na zobisa yo alingaka changer mboka na modèle mususu ke mutaza na posa poto susu te mutaza na posa kende Afrique du Sud te ba soigner ye nazobisa yo kolie ningeke za la abondance maya ningeke za la abondance alingaka si sa guerre na est guerre nge sila na seconde guerre sili est ba noso ba komo kende kuna ko visiter est netingana na revaka na mona kango nazobisa yo c'est le meilleur président au Congo nazokosa yo te voilà. Félix yemoka lobaki les changements s'appelle Martin Fayulu ayebaki yango lelo
président Martin Fayulu a révélé population que na Congo, député national Azofutama, 21 000 $ chaque mois. Et jusqu'à présent, nous attendons de preuves. Tandis que Nakati y a SID, côté Nabino, vous avez, je crois, 4 députés. Oyo, Bazanangambo Nabino. Mais, est-ce que c'est vrai? Chaque député a 21 000 et jusqu'à présent pour l'unité tozo fiche de paye peut-être à député Nabino Oyo Bazali Nangambo a SID. Oui, nalobi parlement wana changu déjà na muteza ka Mbujima Ikananga. Ezaka penza ya peuple congolais déjà ya Mbujima Ikananga. Elingo loba nini Mbujima Ikananga elingo loba. Déjà baluba, déjà baluba. Ya baluba soko koti kuna makamba baluba ka eza Mbujima Ikananga. Ados Ndomba si pas Muluba. Non, dans le parlement wana kasi parlement wana ndoko mona ka parlement. Eza chambre Félix, eza Mbujima Ikananga. Mais si c'était comme ça, Tolinga tout le monde appelle comment Jean Gouba la Lingazala parce qu'il n'est pas à Moulouba. Non, yonga na zoloba, landanga ni na oloba. D'accord. Non, des Mbujima Ikananga na ni ndoko ki ko servir ndongo lingi. Omena Mbujima ndeke tozaki na ba diamant ndeke bato batanga ba classe te ba koma ki ba soki azui diamant oyebi na ba te ba sala ko to ba théâtre na kokojoko. Asala ka théâtre ya baba bato mandoko so ba diamant na Congo. Ozomona azo atangi ta ibi valeur te avion ko kaka tekeli ozimbo. Sikoyo ngana zolo ba depuis nani ya parlement wana eza Mbujima Ikananga. Ezali parlement respecté te. Ezali parlement moko médiocrité. Mutukuta zo gérer parlement wana soki mboso kwanga ya makasi. Osoko lieli bumosali opasi. Nani ye aza mutu moko il faut qu'il ait déjà la retraite. Asa déjà mutu to mona na biso ba président ya ba parlement ba leka mais to mona lokola ya mboso te incompétent médiocre yo ndoko mona ke wana. S'il vous plaît, attention aux qualifications parce que Bilo Congo et Anwanande Zosenga nous voudrions net sur lobby likambo incompétence ou la kisibiso omoni mboso il est incompétent à salibo que batazo parce que na minute likambo izawa ezoinda eza ba preuve à 21 000 $. La plupart des députés bazo se retrouver te bazo loba mais c'est que mbongo ngo bimaka biso ba misuto zo raté. Alors révélation déjà président Nangai déjà président Nangai le président élu le président ya Congo le véritable ils sont les véritables présidents de la République Martin Fayulu Mafa numéro 4 62% les choix du peuple ya asalobi makambo wana nyonso a tweeté asalobi yango donc biso na kati de ko bala biso tozana biso ko bala parce que asalobi exactement mingi député bazozo mbongo koleka basenya koleka na ba police na opération pasi pona biso pona mboka bazozo mbongo bazata balunga te atani patara balunga te même avion ya mboka ezate pona guerre avion kaka même biso mokutu na Congo toza na avion te Félix aluwaka avion ko louer tozata na bateau balunga te poko tsa biloko ba bateau wana nyonso tu e aboma ayena pouvoir na boma ba bateau nyonso yango na zo biso talaka 21 000 €. Eleki na salaire à Macron. Eleki na ba salaire papa ezo sala somo. Yusufu est-ce que bateau na balingi mboka? Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le président est d'avoir dénoncé ça. Justement, dénoncer, dites à Kabouya s'il vous plaît, dénoncer n'est pas un problème. Mais Batoupé Bazozela, parce que à Fongoli, petit peuple, mémoire. Tant à Fongoli bisope mémoire. Et c'est un qui t'a moussé ba prévézala. Oh, tozana ba député Oyo, Bazali, pe ya parti na bino. J'ose croire ba député wana chaque mois ndenge ba pesa ndenge pesa makaso ki ba rétrocession ou bango ba pesa wana. Mais landa makape na mbongo muto azozwa. Sikoyo comment se fait-il que na ba député Oyo pe ya bino jusqu'à présent bazolo belango te ba preuve pezo bimana ngote? Nani député na biso Ndombasi na pesi mbote un député crédible un vrai député oyo kaka penza ke no ba député oyo ba yokaka ozoka ke comme député élu par le peuple au moins on se la conférence de presse la pesi mbote place azali nazo benga kutu ba président ba peuple congolais elle les kasuna ko voter pour ba kotika ko mona député ndengo na
tala lobela bango bongo azana ete yo wonta utosala nini conférence de presse na e auti ko salango ngai na pozoka question yo so ebi ozana preuve ya Macron alobaki ya ye président nyonso tu ya mboka babimisi banini na bango so mona nini fiche de paie ya Félix oyo ozobenga soki président nga na edika za président te moto azalaka mboka eza Kagame est-ce que ozomona nini na ye ozomona fiche de paie na ye d'abord salaire ezalaka sacré je crois mutu nyonso ata tosala tokozala ngana dieta kabuya tokozala ngana yo biloko président makambo l'état eza makambo peuple eza na sécurité yango na Macron batunaki ye abeti salaire na ye Félix batuna ayebi ya salaire na ye te ayebi yo somona wapi batuna yo bafutaka yo combien ozoboya oyebi salaire na yo te yo somona mutu ndenge wana za normal oyebi salaire na yo te aconsultaka solde na ye te aza na banque te mais sikoyo yemo kazana no ndenge wana ebongo bawo balandi lokola bambosi bakozande ni journaliste nazo biso loko moko za très important omoni na France awa chèque esila chekula esila bon Félix akondula batu nyonso babande kosala o bande kosala ba chèque akenda na bango na gouvernement na ye basala na gouvernement na ye soki lelo po na mboka emata ekomata te po bayebi ndenge bayiba baza ba voler babenga ngo ba chekula moko ba voler moko professionnel akomi misolo ba 40 millions akomi misolo yango na chèque bini batu wana bationa batu pona koyiba journaliste yo boko ndenge oza na condition malamu te na Congo na za sûr Dieta Kabuya maintenant bino na poto kuna ndenge bozali bozo combattre individu de Félix Tshisekedi to bozo combattre système ya mabe elongwa pona Congo na biso etombwa biso awa ba combattant nyonso bazo okanga ndenge na oloba tozo kopona ko benga na Félix biso parce que soki Félix sera accueilli batune nyonso to système nyonso sokokweya il faut qu'on casse boto ndenge banani na Bible ndenge nani asenga ka Bible yel boninge batuni nani musali nzambe moko boy batuni papa na tuni ya Bible zana besoin ya na memeloni ya lobike na za besoin memelanga mutu ya Jean Baptiste na Bible bien te mutu ya Jean Baptiste ba memela ka ye mutu biso peuple congolais kobanda awa kobanda la Congo tozala besoin ya mutu ya Félix ekweya pe système ne kokweya yango na biso tozosenga na peuple congolais nyonso tout de la 2023 Félix akozala te pona toza déjà na article 64 impose de Félix sera pas bozoboya élection to bozolinga benga na Félix parce que je crois nous sommes dans un pays démocratique oyo ba élection ezali c'est-à-dire soki dieta pe alingi azala candidate tamsusu na présidentielle ya 2023 dieta Kabuya koya akokende kotika candidature na ye pe tangu moment ya campagne ekokoka dieta koya sali campagne na ye na tangu élection toke to voter soki dieta Kabuya aleki tobeti maboko basali remise et reprise. Maintenant, comment voulez-vous soutenir comme Makambuya qui est non tokobengane par élection, tokobengane par bitumbato, par soulèvement populaire? Très bonne question. Non, pas seulement populaire. Dans le bien au Karaké, ce qui a beau y ce qui élection, biso tozo kende l'élection. Élection impose ezali la constitution. Il faut assister à la élection en 2023. Tozo la candidature, biso tozo la candidat na biso c'est le président Eli Martin Fayulu. Ba pays musu tozo appelle la candidature na bango. Ngana zolo bela o ya biso. Biso tozo sengi asala élection. Tozo déjà na retard pour na kosala élection. Tozo déjà na retard. Il faut acha élection na mesa parce que ça la constitution. Soki a meki ko sakana akotika la tamu kolomoko ko zo agrisma te ata grisma ya songi ya maye ko bimate Félix passe eleki na Congo azana mawate to ko kendele na nzela ya élection ezala élection moko claire ezala élection moko crédible ezala élection moko respectée.
ekozala malamu so toke na élection wana tokobetele maboko soki asali élection wana te ou bien alingi glissement na mboka biso tokende na glissement te tokotikelaka ye ata mokolo moko te tozokende nde na élection biso tosengi tolobi élection eza na constitution Félix asala élection tokende na élection donc le meilleur gagne eloko na biso ka yango wana soki Félix asala élection te akozala pe te alobaka na Kabila soki asala élection te akozala te Félix pe soki asala élection te akozala te ya mwana na tie 64 article 64 impose dans le bibo. Merci beaucoup Dieta Kabuya, c'était un plaisir de vous avoir accordé bisotan na yo quelque soit musala ba occupation mais on demi au partager et longo na ba congolais nyonso o ba landibiso et là je lance aussi un appel pathétique à tous les Congolais de la diaspora. Vous êtes intéressés tozo lobisa batu nyonso ezali vraiment multicolore ozali pe mututa mususu okokipe kolobaki o contredire maloba o Dieta Kabuya lobi okokipe ko benga biso toujours na même numéro o ezali affiché au bas de vos petits écrans au bengi biso ou intervenir pe au petit point de vue na yo et nous disons grand merci à la diaspora pour notre programme au ne besoin biso epai na bino Congo Télévision mon pays c'est notre chaîne partagez ces liens tous s'abonner tout tindape ba cœur tout partageant vraiment au maximum ça serait la très bonne façon de nous soutenir. Au revoir Dieta Kabuya. Nangina remercier kaka Denis Sanga vraiment denga donné c'est vraiment un vrai député vraiment la PC mbote place azali donc et biso toza na problème ité soka sali kaka programme abengi kaka na abengi na ba chef na biso kuna baza kuna na Congo il n'y a pas de souci ba kopesa biso autorisation tokoki ko kende ko participer na comme conférence azoya ko la France et puis Belgique, il n'y a pas de souci. Na pesi pe mbote place azali et puis nazo profiter sous ko pesa peuple congolais nyonso diaspora nyonso baza na biso ko fongoma nazo se nyonso tout boyo ba kende ko voter en tout cas ba voter ba peuple bo voter ba député Félix Cité bo voter ba député ya Martin Foyulu Matindi pour ba monde la pino ba monde ba député ya solo Dieta Kabuya na moment ya campagne to koloba nyonso wana ekozala parce que micro pena ezale pas na bino to kopesa bino maloba vraiment pour na congolais nyonso et je crois même bino pe ku ne pas bozali bo voter hein bo voter pe pour na Babesi biso 4 pays Bruxelles France na pays moko boye si to moni batindeli biso yango to moni soki papa wana kozala soki na biloko wana yepe mutu apesi na pe nani kadima ye mutu auti ko prononcer yango to moni yango yango na pe to biso ba afeke za makasi za kosueza la action pour na candidature à président na biso lokola chef na biso mama Mado azali coordinatrice ya Chango vraiment to pesi vraiment longonya na likambo asalaki mama Mado mbote belé la près donc mbote belé vraiment chef na biso vraiment mbote belé c'est une femme très courageuse puis to pesi longonya akende liboso na Clément Mouza oyo azali avocat na biso ya SID. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci.